ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Ouais. Ouais, ndeko nanga ba congolais ezalera kosola moi lisolo mukie ça en plein travail mais na kozanga kosola na ba oyanga ba ndeko nanga ba congolais te bazokota sikoyo partout bolanda ngai na image oyo partout bolanda ngai na image oyo ndeko na bino l'imbattable Churamboma 130 kg 2 mètres de taille bâtiment humain. Soko koti na direct oyo, tia commentaire, tia ba j'aime, loba onyo soko go loba, tozo landa bino, pe bozo landa ngai. Merci mingi na ba Congolais so bazo landa nga partout au baza na kata République démocratique du Congo, pe ba kolanda nga na ba rediffusion na ba chaîne mususu na République démocratique du Congo, ba onyo so bazo landa ngai na Goma, na Ituri, bato bazo landa nga na Masisi, bato bazo landa nga na Kasai. Bazolanda na Kikwiti, bazolanda partout, bazolanda ngai. Vraiment merci mingi na yo Aldo Molisho na équipe mobile Messika Bozali. Je crois que bandeko na ngai photo sola. Merci mingi na maman de 5, Carmel et Carmelia, Sylvie Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris pe blessing. Je crois que bandeko na ngai bazolanda ngai partout bozana mokili. Partout bozana monde. Naza na question moko na tout na ba Congolais. Est-ce que question na tout na ba Congolais bazolanda ngai andi Iris la bière du Saint-Esprit. Merci mingi na andi Iris. Est-ce que toza le seul Congolais oyo totikali ou la seule Congolais batika na mokili bazomona Congo et kozala mobimba tout entier. Yo zolanda ngai. Yo kolanda ngai. Mi poser question oh to mi tuna question ko répondre à ngai toza ba dernier survivant oh ba kotika la komona na Congo eza mobimba bamando beta pe lisolo que Congo zo mona lelo ezalaki pe mobimba donc génération etikali ya suka eza ya ngai na yo na ye okuna zo landa ngai nde ba komona que Congo eza mobimba ba otu batikali je ne comprends pas mona génération oyo eza mobimba bato bazolanda nga partager vidéo s'il vous plaît. Partagez bien la vidéo. Tinda ba lien pa wande ko musu balanda biso. Balanda mama kanisi na biso andiris. Donc nazo lela mingi, nazo mona passe mingi na ba Congolais, on dirait tozo réfléchir té. Lelo oyo Congo ndenge nazo zonga na terme na ngai, na terme na nga pe na sujet na ngai, toza les seuls ba oyo ba kotika la kobeta lisolo a Congo ke zalaki mobimba eza génération oyo. Les générations futures bakobeta sur les solo ya Congo ezaki mobimbate parce que biso ba tozolanda to sakana ki na mboka to sakana ki na meilleure patrie na biso. On n'a pas pris les choses au sérieux. On n'a pas pris les choses à main. Destin à Congo. Donc toza ba survivant yasuka. Nazolo ba bien, je répète très bien. Eza prophécité, eza ka parole de connaissance ya kolobake. Toza ba seul survivant oyo tokomona Congo, eza ya mobimba. Lelo ndenge to sona mikolo ekoya, ekosika la kozala subongo te. Pourquoi preuve? Omoni mboko tozo benga lelo Palestine. Ba Israélite batonga Willy Tsonga ski le producteur à Nero. Donc nazolo ba boy bandeko bazokota boko melanga ba commentaire boko maka ba suggestion na bino soko za likamba ko tuna pe otuni okomi na komona ngo na ko répondre bino. Donc toza les seules générations o etika le komona Congo za mombeza biso. Parce que na ina lo ba boy. Omoni merci Mingado Molisho place Bozali place Bozolanda ngai. Omoni Palestine. Ba Palestinien oyo ya mikolo ya ba génération na biso. Bayebaka ke batika Palestine na batonga yango te. Batika ke yango te ke ba Israélite batongi na mopandi wana. Batika ki Palestine na bango mobimba. Et puis bazali ko bunda pona yango. Babundi pona yango batika ki Palestine na bango ezaki mobimba.
C'est le seul génération où il y a lelo bazo bunda lelo ne ba ko comprendre que ah batonga qui ah ezaki parti na biso Goma ntoka ndezaki ya biso ah Bukavu Uvira côté mususu ani ni Uvira ezaki ya biso ah mboko nini Masisi ezaki ya biso ah donc les seules générations oyo ya Palestinien ya lelo ne ba ko mona mboka na bango basi batonga oke ezalaki mobimba. C'est pour ça que nous avons lelo pour le Congo. Lelo tozo loba. Lelo tozo songa la légère. Tout le monde peut passer, tous les présidents peuvent passer, tous les Congolais peuvent passer, mais le Congo restera. Mais on va léguer quel Congo na génération histoire ni totika na Congo. John Spirit Tutu. Ivale Matingu. Tozo tika génération o totika histoire ni bakozana ngo pour na Congo o ya biso. Yo zo la nanga na kozana direct oy. Komela ngai. Histoire ni to kopesa na Congo na kopesa bino exemple ya Palestine. Ba Palestine pe bazaki na Congo, Palestine ba mubimba. Kaka ndenge Congo ezali. Palestine mo na kawana ezalaki mubimba kote tu batongi tongi wana. Ba ezalaki mubimba ka ndenge Congo ezabongo. Il faut histoire mokilete ya kabino. Mais lelo ba Israélite batonga wana e koma parti na bango. Bitumbati lelo ezalaka. Okena Ajaiban. Même problème bazana ngo ba histoire ya Jaiban bakomona même problème Colombie bazo souffrir na même problème Gilenga Nchebe bo partager lenga vidéo partout bazo na bo partager lenga bo tchelanga ba j'aime bo komela nga pe yango lelo a Jaiban ils ont souffrir na même problème wana oyo Congo zo souffrir na ngo lelo oyo bazali ko négliger mais le komeli bango et puis tonga bitumba éternel. Les mêmes problèmes dans la Colombie, les mêmes problèmes. Parce que sous-estimant, on va sous-estimer, mais les menaces potentielles sont permanentes. Nenge mokona yo nanga yo sola na makamba este wana. Oh yo sous-estimé. Oh yo so mona ngolo la rien. Lobby okuna. Batu bakosi la pona likambo. Et reste yo nanga ngatiebe. Yo nanga spirit tout ça ba dernier batu oto so mona Congo eza mobimba. Biso bato kopesa votre histoire Congo ezalaki mobimba. Jido club ATT. Biso tokozana ba aja mikolo tondo isaka bana biso omoni Masisi omoni Goma omoni Butembo omoni ba mboko nyonso tu wana omoni zakiri ba colline wana nyonso tu c'était le Congo biso tobota makuna biso tozalaki kuna mais neti masekele le koma mboka batu mususu yango omoni bozo bunda. Est-ce que bozo comprendre nga na digire ko bien bandeko bazolanda ngai? Est-ce que bozo comprendre nga bien sens ya philosophie ya vidéo na ngai? Donc, Congo oyo bino bozo sous-exposé mon ngolo la aventure. Bamboka musu bitumba ti lelo esi la gâté. Maintenant nous on est à la porte de ça. On est à la porte de ça. Pourquoi? Parce que ngai nazomona lelo bandeko na biso ya Rwanda balobi ke bazo se servir na base aérienne na bango Goma et comme base aérienne na bango. Soki batu balobi eloko eza base aérienne na bango. Il faut bon raisonner bien, bon réfléchir bien. Frère Tanguy Wangala, merci mingi ndeko na ngai. Peselanga chef fonge mode. Donc base aérienne ya rwandais et comme na Goma. Soki batu basali base na bango, ce n'est pas les bases que vous voyez les avions qui descendent. Donc, base elingo lo banini. Il faut que wana photo lo bakango bien. Ba américain so bali ko bundisa mboka nyoso tout. Joël le maréchal petit nangai. Ba se servaka toujours na base moko. Oyo mamsu eza na Brazzaville. Po ba take mboka mususu. Oyo eze sikatel fois take mboka mususu. Donc, ba yeko sala bena base nango bafandisi armement na bango. Biloko na bango nyoso ko zala pe wana. Parce qu'il faut expliquer les gens mon base elingo lo banini. Parce que batalelo bazo comprendre nete bana lelo bazo comprendre nete. Bazo se servir nango et pas na biso. 2. Ndeko na biso Kagame ou Kagame le président rwandais alobi que il faut aya kotonga bandako moderne na Congo. Est-ce que botu na question? Rwanda d'abord ndenge zawana e vivaka na ba aide utaka musika. Yebise ko esanga te Rwanda yango moko za na budget au mona kaka pays te le salisaka ngo pays te le pesaka pays te le pesaka. Donc de quel mongo oyo ya kondima ko saela bino sko bandako wana? Est-ce que tozo ngo boy? Est-ce que na Rwanda, est-ce que bateau soit dans Rwanda kuna? Est-ce que bazana banda? Province nyonso ya Kigali, province nyonso tu ya Rwanda, ezana banda ku moderne.
Je crois non. Je dis non parce qu'on voit les images et on connaît les gens qui sont là-bas. Est-ce que bateau soit dans Rwanda, dans une bonne vie? Avant, on a coupé sa leçon et morale, tout moral dans le pays, commencez par vous. Donc, na Rwanda, kuna batu mususu lo bandako musuku tezaka ya mabele, bandako mususu ezana kutu modernité, batazo fana bandako banzete banini, kuna lobi ezala bongo mais il faut kotonga nde na Congo. Bandeko na ngai, voyons voir l'histoire, laissez comprendre l'Israël et le Palestine. Et ce que les malembe, ceux qui vont comprendre était, Mouto ya tikinda kuna yemoko ezape à problème. Moi ce que je demande à tout le président Kagame wana, est-ce que après lui dans le pouvoir, est-ce qu'il y a baka oya botike la peuple rwandais dans mokiloko l'héritage? Parce qu'il faut se poser les questions et après. Parce que nous on était puissants, nous aussi on était puissants, nous les Congolais. À l'époque de Mobutu, personne ne parlait aux Zaïrois à l'époque. Mobutu qui dirigeait l'Afrique, qui dirigeait le monde, qui faisait tout. Oh, nous sommes à Golinga. Puissant, fort en armement, fort en renseignement, fort en nyoso. Mais les lois, je crois que tout ça, c'est ce que la quitté. Égypte, au monde, Égypte, au monde, Égypte, au monde, Égypte. Et ça qui première puissance mondiale. Égypte, au monde, mais les lois, ce qu'on m'a dit, même dans G20, Égypte qui est raté. Même G10, Égypte qui est raté. Ceux qui passent ici, la puissance à Mounene, parce que pas la puissance à Kala. Donc les lois, comment comprendre. Est-ce que qu'est-ce que les Rwandais représentent demain? C'est ça ma question. Parce que nous aussi, on était avec ça. Je peux prendre ça avec Eduardo, avec est-ce que nous sommes salon après bango, bagotika mboka na bango na ndengeni. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, Nabatu, bah député on a esprit tout va ko tomboka na sima Florentine Boulé ba ko tomboka na sima po biso to sito lobby. Est-ce que na tout na kabo est-ce que na Rwanda batu nyo su bazana bavanda randa ko moderne po pesa kana no réponse ba ndeko bazolanda ngami bazana ba este kuna ndeko na ngai Aldo Molisho est-ce que na kata Kigali na kata ba ville nyoso tu o eza kuna na Rwanda est-ce que bazana banda ko moderne te est-ce que kuna pauvreté zate ezali ndenge nini ya tali ya yete me fa pesa bino quelque mbongo moko mukie po batongela bino. C'est ça le problème à Congolais ba nango. Na direct o batazo landa ngai il faut partager ngo partout bo tshela nga ba j'aime. Kokota ka ti pona tanga komo na yo mais comment pe makambo ya malamu do mona. Thierry Malembo, Florence Boulé, Gisèle Kandolo. Donc ceux qui n'ont na Rwanda misère ezali nazo yebate pourquoi na Congo fa kokota la misère la biso. Et puis fa tonga et si ka atuni bisote yi aza na place ne précis place azotonga na Goma. Deux, et si ko atie base na ye ya Rwanda rezo kitande si ke fatonga. Trois, bato ba kotonga banda kwana modèle ba génie militaire ya Rwanda. Ata bino monde ko nga lezi comprendre ata kutu kobina ngwe kota kabino na masanga ndombolo ekotite o mwana sima ki muke. Est-ce que boko kolonga na karakati botala mboka na bino? Est-ce que beaucoup l'ont négé makambo ezokende la lire ouvre les choses? Est-ce que vous avez besoin de est-ce que vous avez besoin de sepela bozo tala mais makambo Palestine va souffrir na ngoti lo yango yo? Anita Bofeta faux petit merci mingi na place ozola na maman de Jimel Clémentine Kabeya Aldo Molisho. Biso de l'ingité des anamono kwa kotongo l'autre côté, mais on fera les alliances quand les alliances se fait na butu pour nous la vidéo basi basali makam. Yango nazo tuna Jike Mukendi papa ya bana nae. Na lobby toza ba survivant oyo ceux qui to sali ke baté to kotika na komona Congo mobimba ka biso. Biso batasuka to tika na Congo na biso za mobimba. Na ba mikolo eza koya ekotika la histoire Goma ezaki ya bino Masisi ezaki ya biso ba kolina na nyoso tu wana ya bamunya mulenge wana ezaki ya biso ezotika la histoire soki to termité d'ici 2023 apprendre où à laisser ça casse ou ça passe ou bien Félix Tshisekedi Tshilombo il reste le président il massacre tous les peuples congolais hein
ou bien Félix Tshisekedi akimi Congo etika ina destin nango de schéma toza nango et puis de nzela toko leka yango wana. Félix Tshisekedi alobaka na Kabila à l'époque ce qui 2020 ce qui 2018 eleki azaka président akotambola likolo bibembe ya ba congolais. Voilà les mots encore qui revient à son tour. Et puis avec quelle agressivité. Yépe soka s'entêter en 2023 à kotambola likolo na biso ya tikali président mais c'est pas facile. D'abord c'est un civil à kokima kutumba na moni ba photo zo na piscine dans un batté bande ko na za ko na batu chaque fois tozaka na ba député té toza na ba maçon toza na ba boulanger kuna toza na ba pêcheur toza na ba ventiler na kata parlement. Les gens ne comprenaient pas. Charmante, mote mingi na yo. Batoza ko mona ngo tozolo mabe mais lelo na moni ba député ni moindre ba koti ba na kata camion transport ba ke ya ba Félix Tshisekedi na comparé que tozana ba député. Mais en attendant bazo bali ba tongela bino ndako. En attendant les gens meurent à l'est. Intrusion tongo midi pourquoi? Mais ce que zaki mboka oyo est normal. Il fallait pas interpeller ministre ya nini ministre de défense. Il faut pas benga eba tout na mais comment tu as un état de siège merveille d'Assoula. Ephraim Kitenge petit frère propre en direct de Kim. Il fallait pas interpeller ministre ya défense, ministre intérieur eba tout na bango mais tu as un état de siège. Pourquoi intrusion est ça la makaba parce que si on a mis ces mécanismes d'état de siège soi-disant objet boya bango ba checker ngopo kimi ezala. Mais pourquoi il y a toujours des tueries? Pourquoi ba intrusion ça? Pourquoi ba mort ezali? Silence radio. L'empire du silence comme disent les Belges. Bijou Atalo. Donc on a senti de Wilco Marigo. Donc on a senti que l'empire du silence. Moka batwazo kufa. Moka baliba tongela bino boy. Moka baliba sa la bino boy. Parlement, on est vendé benga ministre intérieur yakana noir. Ministre de défense yakana noir. Qu'est-ce qui se passe? Budget ça combien? Et là on est jamais tout le monde silence radio. L'empire du silence. Et puis il faut qu'on s'en attende le comme le bande qu'on a Clémentine Kabeya. Félix Tshisekedi nous a promis déjà que Banyamulenge wana ce sont nos frères. Banyamulenge ce sont nos frères. Attention. Mutalobi likamana to boya babe obosani alobi tanga lobi ngona ayeba ke loko ni zo le derrière tout ce qu'il a signé. Tala siko mayele on a lobi boza ba survivant jike mukendi bo mona Kongo ya mubimba. Boyo cha makela pamba. A bientôt biloko to le baka oyo biso ba congolais bo mona ngo lisute. Obando beta ngona di solo. Tant au garçon a déclaré que na Londres Banyamulenge wande kona biso. Siko Kagame a alinga tonga mboka, alinga tonga site moderne wana Goma. Est-ce que ça pour na ba Congolais to pour na Banyamulenge? Tant Banyamulenge ba kofanda wana, après ba benga na bango, ce sont des Congolais. Ba réclamer terre wana komi ya bango, kasi bitumba o ya Palestine na Israël, ya ngom suko zo banda wa bientôt. C'est ça, c'est faisable. Calculer les habilités schéma coûte ça comme ma université à Sorbonne te, ya l'ouverture, schéma simple. Pachego, champion, quel signe, Jean Kacham. Et ça simple à comprendre de Konangai. Bazo tonga banda kwana po un jour Banyamulenge na ba uta na Londres, na Allemagne, baza partout ba osala ba forma. Ta ba kozonga na mboka na village moderne na bango. Nana kozala makasa ko benga na bango à l'époque wana. Au monde sika tokomi, alors congolais on a zo mayele, il faut te vendre attention na ba musicien. Musique il fait zonga. Au monde il faut voilà encore les congolais d'aujourd'hui. Ndekonangai boza bata suka bozo mona Kongo eza mobimba tozo landa ngozo seka mais yeba koza muta suka ko mona Kongo eza mobimba Palestine ezaki mobimba ezaki ndambo ndenge bakati batongi wana te ezalaki mobimba mboka na bango mais le commandambo pona makambo o tozo négliger oyo lelo Colombie basa na même problème ya makambo Adjaiban basa na même problème makambo Jérémie Penda Muluba poele transmettre émission na poele oui, mais ce qui est na évité baluba oyo Jérémie vraiment na évité. Yo ko tuna ngai preuve. Tozali tosonga na noboy. Vincent Karega loba ke loko moko na mikole utele galobi. Ba congolais boka moite tozo somba na Kasai. Dans 10 ans kasi mboka no Jérémie muluba yo muluboy ya Jérémie Penda. Kasai mboka na yo.
Vincent Karega, oyaza ambassadeur ya Rwanda, a déclaré qu'il y a ciel ouvert à but, tozo sombango, tozo tonga, tokolona. L'homme m'a dit que oh, monsieur a mon nengeni. Alors va la télévision, j'ai des images, j'ai des preuves. Bateau sous Bayebi. Lelo seconde Myriam Tourefel. Lelo sikoyo fédéral ya Kasai, ya Bomate, ya Butembote, ya Kikwitite, ya Kasai, sika yo uta bande kono baluba. Alors bi ndenge tozolo ba bande kono ba Rwanda ba kotiawa, baso sala les mêmes pratiques que salamaki na Kisasa Sera Laurent Désiré Kabila. Baso boma, baso violer, baso piller, baso longola ba autotone ya ndako ba banda kuba ba vanda. Siko yebisanga ndeko na ngai Jérémy, pomo zo mboka wana bo bunda siko na banani. Parce que tango biso toni photo de Panama, Lengole. Oh maître Machula Lengole. Tango biso to solo ba ke y a un problème yo lobi ke ozana preuve. Siko mukolo yo ba kofanda pomo benga na ba mo zo koloni po benga na batwana. Na pesi kingu akumwanza réseau pe à son âme. Ah! Achaka ba Jérémy wa balubo na ba conteneur na boka na maya zaki na réseau pour avec ba arrogance boy, diabolique satanique boy. Ba se boko vivre na bango te. Do yango muda asiportaka te kiungu ba chaba luo ba chaba na conteneur malgré zaki mabeme ba kope ko supporter arrogance yote. Yango toza na ngolelo ngana zo sepela po muto alo makamwana fédéral ya Kasai. Donc ça pela na kata fédéral lingolo bani. Mamuso ye bagate. Kendo kotala mo fédéral. Donc numéro 1 abino ya Kasai nda solo ba ke bande kona ba koti. Bande ko bandundu. Bomona ka seri moko bande ko bangombe ba kotaki ba ke na bandundu ba kenda wa. Babli moi te bazali. Place bazali bino nde boyebi. Blanchard Kalamba il est grand champion. Bato yo nyonso tu basana ba ese ba bino ne bande ko na ba koti. Siko soki batongi na Goma. Bon, to sala batongi ndako moderne. Po bino boza ba pays ya nzala. Batongeli bino ndako. Loi ba kotonga lisu na Masisi. Loi ba kotonga lisu na Kasai. Loi ba kotonga su partout. Bongo bino ba kongole bozala wapi. Yango na lobi Jérémy ependa ndeko nanga che mission na polele oza le seul congolais ya suka. Oya zo mona Congo mobimba. Malgré za mulwa po à la prochaine to kobeta lisolo ndenge Palestine komi. To kobeta lisolo ndenge Ajaiba ezali. To kobeta lisolo ndenge Colombie ekei. Ozo comprendre ndeko nanga. Yo ko mona ministre ya infrastructure ya biso Rwandais. Bon ba kotonga ndako te ndengeni, ba ko autorisation te ndengeni. Ministre ya agriculture Rwandais, kino tela ba Congo. So yebisa ngai vraiment, yebisa ngai mboka na bino boko zongo mukolonini. Bandeko na ngai, bosolo bango boye, soki botuni ba Palestinien. Oyo ba bazo ressentir na mboka na bango, tinala patrona. Ba Palestinien oyo bango bazo yoka na mpona mabele na bango tala ndenge bazo bunda babundaka na libanda ya mboka tina kata mboka na bango awa libanda babundaka bazo bomba na bakoma ba kamikaze pona kama makama mabele me bazako sous simango nde bino bolo me lelo tala bitumba ne ekomi ozo comprendre. Boko bino et ça problème était Jérémy bino bo suite tozo c'est la bino à bientôt dans 5 ans to rota la bino dans des cas de modèles saïtikali to komo na place ko kimela Congo ya lobby ha bino bo na place sous-te chance bo ça la bino bo na place sous-te champion Kalambai. Donc moi je crois que ezala ki une petite réflexion nanga ya ko ça ba congolais ba o bazo landanga lelo ba Blanchard Kalambai. Ba Clémentine Kabeya, Dieu merci le moto prêtre. Bato soazo la nanga boza bato suka ya komona Congo eza mobimba. Dans 10 ans, tokotika la kobeta lisolo ndenge Palestine abeta lisolo na Israël. Mabelo ezaki ya biso, tozako sakana na Goma ezaka ya biso. Butembo ezalaka ya biso, Uvira ezalaka ya biso. Mais ba kolino nso ko lesa banyaso le koma ya batu mususu bitumbe ko banda. Prenez-vous en charge na monito tozoloba. Yango ezaki sujet na ngana partager na bino parce que makambo e komeli bande ko fozwa leçon à sagesse. Lelo Ajaiba ils ont le même problème, Colombie ils ont le même problème. Congolais vanda za distrait, Congolais fine zaka komela. Ngana zoka mwa mutauti poto oh eles muturanga. Na leli muturanga vraiment Starnet TV. Yo zo mona moke zo kende
Vous partagez les vidéos partout. Vraiment, ils ont mis aux amis de belé, mais vous partagez les gars. Moi que zo kende. FM en direct de Bruxelles. Vous partagez les vidéos. Pardon, vous avez la site Nabino. Moi que zo kende. Basu, Madame Moko Yawa, ambassadrice. Aïe na France. Première plan na yezaka basola na ba musicien, basola na ba congolais. Mutu wana ambassadrice wana ye olaya na nuke ba passeport. Batu bazo souffrir na ba passeport, misala batu baby awa. A moins que batu sou basala batu basala na ba cop prison c'est non, c'est normal. Mais batu bakendaka musala na tongo. Genre ndombe. Tina la patronne. Batu bakendaka musala na tongo. Batu ba auxiliaire de vie, ba femme de chambre, ba femme de ménage, batu en sécurité, batu ba service nyoso toze belé oyo maboko. Na oyo nyoso abo. Sans passeport, on va renouveler. Moussala ne zoku faka pour na passeport. Oye ko luka tenalié, ba cheli batu ba fantile na ambassade en yostu. Ba manka ka batu ba respect do, on a évité comment weza ndengeni. Ambassadrice wana yo la luka na solution batu musu ba sala passeport depuis 2015. Si on a 2018 baso 2021 baso le côté. Maître Senda na leli. On a eu une solution à passeport. Nous avons une vie quotidienne et les Congolais vont vivre. Ils vont vivre. Ils vont vivre. En Espagne, moi si pekaka. Même bit, en Suisse, en Londres, en bit mais en attendant, les Congos, tout le monde a mobimba. Dans 5 ans, tout le monde a mobimba. Bango va y distraire bino. Basu quelques Congolais après si bango va miette amitié. Basu 3 journalistes moko na zo benga ngai bande ko na bazola ngai FM. Tozana ba journaliste na obenga bango ba journaliste en Milan. Marc Tabu, journaliste en Milan. Do ayebi ku mama ko salate. Adi Londole, journaliste en Milan. César Ngadi Monvier, journaliste en Milan. Baye na bango bazo embrier peuple congolais mboke za na kokende, mboke za na ba problème, bango bazo mona ngo ndeza na ngo normal feti. Mais bino boza ko juger batu que ce sont des batu ba uti ki sasa wana neti porter parole bino ko fa na bango te ba journaliste ambila normalement bango te baza redevable na peuple parce que tango batu bazo kufa mwana wana muyaya aloba na batu que c'est incident po eza na Goma po eza na Butembo po eza na ici wa mboka na musu abenga mo incident mais soki ezaki na ndako na ye elinga eza l'incident te. Merci Moïse Nzinga. Dede Jasko. Mwana wana muyaya petit nanga Safika Kayumba Umela. Mwana wana Patrick muyaya alo mwana wana abala mwana muzitu na ndako. Donc ne dola bazana mwana muzitu na ndako ne mwasi na ye. Muzitu pe opposant les soukaka. Opposant wa Congo mwana côté na pouvoir, iyo l'opposition. To mwana makambo. Donc ozo mwana niveau bande ko na ngai. Bana wana bazo yawa oleto kanga bango oleko sécurité bango pour bango bazo mais tout le ba journaliste en bilan bazo ke ko landaka bango pona ba 500 pona ba 50 euros pona 20 euros yo ndi bena muto a sala ka musala na eloko la FM et ça ko landa bena muta politique na pona 50 euros et puis azo kamwa bino bozo ko lande dimanche azo trop me bato dimanche na lundi ba ke na musala te. Oui, ce sont des journalistes en bilan ba ke na musala te. Parce que les vrais journalistes sont la moussa vraiment ils ont sonné pour les Congolais de Goranga FM place de la Bruxelles tous les seuls survivants au monde à Congo et Mubimba. Palestine peut aller qui Mubimba. Moutako Sabinote Peter Gachama leader de Grenoble. Palestine peut aller qui Mubimba mais les lois comme au monde à Monda Mubiteni ba Israël ba Tonga bitumbati lelo banda libanda tiao tozo kota ngo kala mingité. Caterpillar Pedro. Colombie, même problème. Adjaïban, même problème. Les lots sont dans Congo. Bateau Bali Basali Sabiso, les lots dans est-ce que Baza malade? Je crois non. Ils ont un problème très sérieux. Très sérieux. Il y a famille. Et puis, moi, la Rwanda, ils ont la vie sonda qu'on a monté Oyo. Bango Mokuna Bazana va prendre un coup de bambou, on a bango et où t'as par-ci par-là. Bango Bazo Salela, selon
BBC bâton de Moïse. Petit na mika kenza umela. Bazo sale la or na biso, diamant na biso, coltan na biso basale yango bezini ya biso. Selon mutunyo soye ba kore ezali. Marcelin Chilomba, conseiller ya président de la République alobaki toza na droit kopesa bango po bango baza évoluer par rapport à biso. E ngana yoka soni moko conseiller spécial ya président Félix soki Marcelin Bilomba selomba alobi ke aloba na top Congo na yoka mawa. Toza na ba bandi na pays na biso, faut chasser tous ces bandits. Lelo bato baza na biloko te bakomi producteur ya coltan bazu yango wapi. Boye bisangana nu coltan bango baza nango coltan est-ce que na Rwanda coltan ezali? Est-ce que la matière première nyonso même kutu ba parc ozomona est-ce que baza nango? Bakomeli yango première na biloko na bino mais baye ko pesa bino miette. Bondimi bo moni yango normal. Mami Kenza mbote bele na yo muluba de première air. Mais boza la seule survivant au bozo mona Congo mobimba. Lobby Congo boza su mobimba te to beta lisolo ndenge Palestine na Congo beta na Israël. Ça fika yumba de Londres. De Londres muswahila solo. Donc to beta lisolo ndenge ajaïba ezo beta le londe ba Colombie ezo beta. Mais maintenant il faut ce que tu veux être aujourd'hui, il faut préparer. Ce que tu veux être demain, préparer ça aujourd'hui. Lelo, so oyo lingo za la lobby, lelo, zolandanga lelo. Faisons quelque chose. Bougez les lignes. Tout le monde a distraction. N'a ko wana likamuke sujet muke ya bande ko ba combattant. Ya ko combattant mo za nini? Est-ce que combattant mo za na carte moko fois que na ko mapa na boulangerie? Ba pesa bango passe na vigo ya ko ta biso fele. Ba pesa bango carte mo no bala la ba famille au fele. Ba ke na ko zela ngo kisi au fele na hôpital. Non, les combattants c'est qui? Tout le monde oyo azomona mboka neza malamu te. Yenda côté na pas le bazar combattant. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. La lutte c'est comme ça. Vous voulez toujours la lutte qui ne dérange pas. Bino bolingi lutte kaka batbaye na kabino na bonjour bonsoir. Il faut lutte côté beaucoup de la kokecho à larguer. Bino iba mongo te. Mongo biso to ko na ba mongo ba massa ba mongo. Maman mongo soka zo finga mwana ne on dit mateke mwana e. Vous ne voulez la lutte qui ne dérange pas? La lutte, il faut déranger. Parole des gens, Mélenchon. La lutte, il faut qu'il dérange. Mais le lutte déranger, c'est bon année. Il faut tous la battre au Bokechu, battre au la Baesso, tous la battre au la Ipoaïza, Bazolo Bilele, tout qu'on sort là. Il faut monter la montagne à port naïe, né à mon salag. Il y a une guerre à propre zala. Il y a aussi bateau à coup fana bon, coup en attendant. Jamais. Parce que n'est pas la libéla. Donc, quand vous faites des choses, il faut faire des choses bien propres. Il faut lutter déranger. Non, les déranger, il faut déranger bino ma case. Non, les déranger bino te. On est dans la débit. Combattant, non, la dose c'est pour la ligne, tu vas comprendre le logo moko. Tous les peuples congolais basent derrière ma cambo sur ça, na Congo na biso zamabe. Na pesa ba tu preuve. Ya mona ndiko kota na ba débat te tango bazobe yanga na ba journaliste nyonso na ya kolega na ligne na makambo te po na somo ndeko mbuzoba. Est-ce que bateau va y kotumba mukolo ya concert a fali? Est-ce que bateau tu vas y ba combattant tout monde na vidéo? Soko za pena muto za mayele. Est-ce que muto azotelema na vidéo ba ngai onga association tel, onga groupe tel, ngana koluka na négocier. Nga est-ce que tango ba y kotumba garde du nord, garde de l'est, garde de Lyon? Est-ce que yo zalaki? Si ba congolais wana yo place ba uta. Yo place bango ba uta. Mais au moins, il y a un scandale. Tala ba marche nyonso. Tala ba sitting. Tala makambo se salamaka. Oh, salama. Au moins, bateau ba yaka salamaka mbwana. Baza bateau ba pareta na vidéo te. Alors, faut en respect à bateau baza dans l'ombre. Bateau ba komaka. Bateau bazo benga. Bateau bazo tinda ba mail. Respectez le Congolais. Quand vous voulez engager quelque chose pour le Congo, au nom du Congo ou des Congolais, il faut consulter tous les peuples congolais. C'est ça où vous allez mailler les points à venir. Koko maté le rôle de politicien de Bazalaka. Laurent Gbagbo a bomisi ba ivoirien, Ouattara a bomisi ba ivoirien, Mukolo ba ebo ya marabakanga ni photo abi c'est mon ami, derrière son ami na bangwana, batu bakufa, et bela batu baza violé, batu a perdu ba vie na bango tilo ba trace etikala. Non, boko makabongote. Avant ba yambana ba yambana ba senga ta peuple ivoirien, pardon te que bakufa, ba ba so ba problème bolim jamais. Jean-Pierre Bemba, pareil. Azoua l'inacceptable et pas Félix et pas Kabila. Cheikh Blanche.
azongi na politique sans demander pardon. Bozo landaye kaka. Ndeko na biso Moïse Katumbi, il a beaucoup travaillé avec Kabila. Il était avec lui. Aye kozonga boeba, oh, na longwe, bou. Ça même qu'on s'en a peu Congolais na ba diversion, on a direct les gens acceptent comme ça. Voilà le Congolais se va qu'on s'en pardon. Moi j'ai vu ici en France Léonard Jospin. Léonard Jospin azali candidat président de la République. Ba voté était. Alobi aya na souka bi na tiki politique. Ah, ba français a dit vraiment to croire na yo, to sali ba polo, to sali ba t-shirt, to sali ba banderole, to sali ba faire ba flyer, ba faire pas pona yo. Loko lo zuito kaniso ne politique et si li premier zate ozoki sibiso na mutema. Zulu loko c'est champion en direct de Lyon. Premier zate. Azongi ne Jospin. Mais il a fallu un jour sur son albi na ye candidat président ba français bi yaka. Il faut la cohérence yaka. Yote. Yo lo bagi na biso ko sala sous politique jusqu'aujourd'hui on t'a vana naï. Parce qu'on l'a rappelé. Mais Congolais, leader politique, il ne veut pas un rappel. Allez même qu'on s'en pardon. Je n'ai jamais vu mon tout demander pardon au peuple congolais. Tant que dit Premier ministre et Salama. Jamais. La mère Mende, il vient à la télé, il dit n'importe quoi. Sans toutefois, il a blessé les Congolais. Il a fait des choses bizarres. Sans toutefois demander pardon. Je n'ai jamais, même lui-même, les Kabila là. Non, on a monnaie la télévision, le peuple congolais, la salle qui a ma belle, mais malam ou pèse qui en tout cas, jamais. L'homme noir n'a pas ses natures. Mais Azol Ngaka la président, Azol Ngaka s'est représenté. Mais quel Azol représenté devant un peuple la plupart. Mais Batou Baza Libanda, la démocratie Libanda, ça passera pas. Ça passera pas. Mot d'ordre Outa. Moutasen a mot d'ordre de Congolais, Moukolo Bakolongo na parti politique, Bakolongo na Bakarka, mot d'ordre. Et si le Congo est décollé. Natuni Batuboy. Kadima auto bandiko loba ça fait une année to ba Kadima za mutakabila et il y a Félix Kadima out Afrique du Sud azaki pe na États-Unis azande konaye azabo bolongo la ye jamais Félix wana tiki Kadima ça fait une année confession kota boy mabe bo siège boy mabe po azako banga big ah muto so mina China makasi e kozala mamusu mobulu totala nanu batoy. Avant de nous pendant une année, nous avons bino marche, nous avons bêtise, nous avons intérimer Moutouana, bino boyeto bundissasu Moutouana, mais il faut avoir la honte. Il faut avoir la honte, les Congolais d'aujourd'hui, il faut avoir la honte. Une année après, et puis tant qu'on va intérimer Moutouana, il faut que la marche, les mêmes jours à Sala qui marche, parce que c'est na cohydro, na limité, kuna na spaïr, il peut intérimer, allez, boyesu ko bundissa Moutouana. Oh, mais vous avez la makamune. Maître Ghana et Bete Tampo. Merci Mini, mon vieux Maître Ghana, direct de Kinshasa. Les grands coachs de Fali Poupa. Donc, et ça sonne mingi. Après, moi, je crois que politicien, mon côté, oh, vous allez, Azate. Donc, maintenant, quand vous avez là, Hitler a l'ingatonga la juif ndap. Hitler. BBC bateau de mon petit nangai. Mami Kakenza na Toulouse, la femme du patron na mote mingi na yo, Clémentine Kabe. Donc Hitler a l'ingatonga la ba juif ndap. Donc Kagame après avoir tué, ba massacre de Salamaki, et le bata mende, ba kanga na kashopo na lobaki massacre de Salamaki entre ba Rwandais na ba Ougandais na Kisangani. Le rôle de Bakoufa qui n'a pas si bango charge de bango balé bakanga bachanga na prison. Si quoi yo batona Bakoufa, it mutaboma bango azali toyebi. Mais mutuana ego malokola Hitler le rôle aego tongela ba juif ndao. C'est sacrilège. Et ça sacrilège. Si vous nous trouvons normal, benga juif place aux aïe na mboka zozali, tout na juif, est-ce que tu peux accepter aujourd'hui Hitler revient à vie qui vous construise des maisons? Nasi ba ocha ombeli ba obomayo. Jean-Luc Aouzou, mon vieux, en direct de Bruxelles, grand chanteur. Mais non, comment beaucoup de Congolais doivent accepter? Il y a un lobby pour Maître Ghana en direct de Kinshasa et Bete, venant Jean-Luc Aouzou. Boza bas survivant au Yaliboso, au Batikali, baso mona Congo Mobimba. Dans 10 ans, Congo, on a une histoire de Palestine et Bete en Israël. Et ça l'a rappelé Mobimba, Gomez Zaga Yabiso, Boutem Zaga Yabiso,
ouvrir et comme un bongo parce que tu comme Kendora parce que bazana qui ça bazo comprendre les démarches na bisoté ba image ba la xabino na kisasa te makambo la xabino na kisasa te kaka na libanda ne to mona kango tous les jours to lembi ba mort ba ko la xabino na RTNC ba kanga ba cheno na otage kaka ba kumisa ka mutu jalelo ya mutu osa lelo côté or les gens mères maître Gana Zolanda ngai ngala ina tuna question mona ba sportif Zolanda ngao Jérémie Penda na moni champion Kalamba ya zawana na champion Zulu Lokosi boye bisangai ndenge nini na mona ka bapesa ka ordre national de léopard même ya lokuta bapesa ka ba musicien bapesa ka ba pasteur bapesa ka ba joueur boye bisanga sportif nini de combat 20 ans yango basi ba ya place ba pesi médaille ya mérite moko boye ba sportif olo ko melangai boxeur moko boyebi judoka moko karateka moko kyokushin men moko full contact men moko kibo nani bosi bo mono bete oyo ba pesi mérite wana est-ce que bo mérité te est-ce que mengate yozo landangai ba grand mec to ba likolo même en titre posthume est-ce ba pesa nani tozana ba jidoko ba sala histoire na mboka te ba forma ba grand judoka lelo ba forma ba grand boxeur bazate ba grand karateka bazate pona ni bazo mérité te na kena bino su musika bayambi batu nyonso na consultation le coûter pas Félix Tshisekedi ayambi na ba mama Koko s'il vous plaît na ba chege pona nini ba sportif okendaki te bazo considérer bino te place na bino ezate bozo mona teke batara bazo mona bino te même yo Jérémie Pendoto la na yo kenda te pona ni bazo considérer bino te place na biso tikalika na sécurité kokengela bango yazoli otelemi asali bo maître azaka mutoke ne kolomba maître mais non mais un sportif aza mutu oyo aza porte étendard ya drapeau mboka na ye et puis ya nation na ye bato bakenda ngana zo chance ko bima champion d'Afrique na Angola ndo ombobundi parmi boye mamsusu 22 nations bon na catégorie na ngato kuta na msu 4 personnes obeti bango tous les 4 ya ba pays différents au terme les premiers beti hymne national na mboka na bino ezali pana nguba te ezali ko bata couper te on 9 apesi 6 6 apesi 4 4 apesi 8 non non yo moko ko vimba lisu muno ko vimba mutanengo na bazo considérer te ce que États-Unis ont considéré Tyson ce qui France ont considéré Teddy Riner ils ont considéré David Doué les lois dans le parlement bongo yo sportif ozo landangai yo tika inoka nengo zo tala ngozo landanga wana est-ce que vous avez une vocation au-delà des sports parce que tu as des muscles muscle oyo ba paquet to zomona ya 130 kg ya chura mboma na muscle ya cerveau mais si on a muscle dans cerveau otika la gaboy on peut pas raisonner autrement est-ce que George Weah muta coupé joueur et puis qui c'est la présidence à Libéria mais c'est sportif est-ce que Vladimir Poutine président de la Russie un bon judoka tout le monde le sait et puis qui c'est la judoka Donald Trump il fait un catcheur mutoso za komona ba catch américain mais pe qui c'est la présidente Edouard Philippe premier ministre français un bon boxeur na Le Havre balaki se kutu mikolo ça la sparring azoki na lisu ça n'a pas empêché d'être premier ministre français mais pourquoi vous sous-estimez les sportifs Ozomona lelo na Ukraine mutamema révolution Vitali Klitschko champion du monde mais a commandé ministre ya sport a commandé président mais il a mené seulement la révolution président Kimi mais il a su placer il faut tout fumola mutu yango moni Mohamed Ali à son temps tant on batineka que de guerre na Vietnam alors bite ngana ba vietnamais to za na problème té écoutaki même licence na ye même carrière na ye mais aujourd'hui c'est lui les légendes akoko pe que na Vietnam sikoyo Jérémie Penda yebisanga qui boxeur ya Mohamed Ali na guerre na Vietnam est-ce que ça compatible mais pour les américains va batiner la guerre il est champion du monde à boxe il faut mutu na bino ça la muscle ça là muscle za la ka ya judo te za la pa ya mutu ya boxe kaka te ya mutu pe fait za la muscle pourquoi compatibilité les alliés entre boxeur na guerre na ikire na nina na mboka ngaba tinda ya mona dans la musa sportif na éviter son ministre sport comment les aganani na yebaka qu'est-ce qu'il fait quoi comme projet bazui maçon menuisier bâtier ministre sport
Bazu, pêcheur, bâtir ministre en sport, voilà les conséquences. Pour n'ani pas négliger les sportifs, même en titre positif, il faut pas jouer à sportifs de combat. Combien de judokas qui ont fait l'honneur de notre pays? Combien de boxeurs? Maître Ganazo Landangawana, ma fille on va pas mériter costume, aïe pena va pessier médaille, il y a ordre national de léopard de Gouta Zagosal. Ma maître Bafon Bamana, il y a tant de même ma grand maître regretté maître Washino, même en titre postime. Ma maître du Koba, ma mère judoka ma kaso ma koufi, même baza FIFA. On ne le fait pas. Mais les autres du cabinet, on va la sécurité. Salabo. Mais non, on peut bouger les lignes. C'est pour cela que nous on est là. C'est pour cela que nous on est là. Ah, on a la Moussala. Ah, on a la Moussala. Qui est l'heure en direct de Suisse. On a la Moussala, on a la sécurité incendie. 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 Parce que après sport, il y a un moment, il faut que ça la la vie. Et ça même le lot David Doué, il était judoka français, mais le lot en a parlé, mais ça la judoté. N'a pas par exemple, le sportif est belé na yebi. Donc il y a encore, à part ça, oui mon sport, mon passion, mais il faut dans la moussala morobo, ou aussi mbangati na souka vi nangai. C'est ça. Que l'on de le côté si au moins 20 guindola à biso à Kingasani. Nazako le baguette aux abats dernier si vivant autre monde à Congo ya Mubimba. Yonanga kam to tikalo ibake Gomez zagi ya biso. Ituri zagi ya biso. Massisi zagi ya biso. Minembo zagi ya biso. 5 ans ou 10 ans après to robeta liso na moto ezala su ya biso te. Ndenge ba Palestinien bazo bundalo na Israël. Bo croire na moto okoma na niveau wana. Pour batouana bazo tonga, bazana projet kotonga, bazo utiliser ma base arrière mboka na bino, mboka France que yo somona que Congo hein. Félix a même son makam. Yo somona France ko ça la base arrière na Belgique. Et bari ndengeni. Même ata balabala muteka boli bango. Mais tozo ibate toza wat. Bande ko nga ba congolais maye zate, couré zate, balabala zate, souffrance à toi l'ouvert, souffrance au bena bazo mona mutazo ata ko lia nini na ko melanini. Aucun hôpital n'a pas simba yo mbongo microbe oya kipa. Donc on se sentir nyonso ba BBC. Système scolaire pourri, système de santé pourri, éducation to yebi kutute. Mais nyonso to wana yo za libanda na ngai to ko fanda nyeto tika boite ba malien ba tika te. Ba musicien bazo cha makelelo. Bato bazo cha makele oyo. Ba musicien oyo tozana mutu moko mona Youssou Ndour sénégalais mais ye muta sangana ki na Macky Sall po ba benga na wad Youssou Ndour azako le la télévision française nyo so alors bi wad fa kende parce que nga naza musicien et c'est Youssou na leki musicien congolais aluki aleki Youssou Ndour na batiba banzembo na succès asate mais asangani kuna po ba buba serali po bundisa wad les lois d'Akete, Macky Sall yon a pouvoir te, Sénégalais va se faire te. Salif Keita, ye wana mission andundu wana, namboka na banga so bunda. Alpha Blondy, est-ce que masala mabe? Si vous n'avez pas la mission na za bongo engagé. Ba intérêt personnel. Vous vendez une négociation. Tina 2088. Pas de négociation, pas de table ronde, pas de table ovale. Parce qu'on ne comprend pas comment le pays peut partir comme ça. France autovandi, Belgique autovandi, Londres autovandi, Allemagne autovandi, Suisse autovandi. C'est ayote. Ndaku nyoso etelema batu basimbela ngo potopoto bazali. Bato bakufa poza la l'est na Suisse ne ngona gelor ngindola bazali. Eza yote. Bato bakufa la France petika elo France elo bazali. Belgique, Londres, États-Unis. Binote. Bino beko kuta déjà za malambo do sepela. Bongo ya bino. Regardons le Congo. Mais ce qui s'y connaît beaucoup comme le gelor ngindola. Félix Tshisekedi ayeko soki to bengana ki Kabila kaizaki pona nini po to lembaki ye to bike no to moni ka wasala eloko te
Mais si vous avez dit a sali 3 ans, ça les logo, c'est l'obino. Mais Rwanda, Rwanda, le comme les bisous, la mission Bandaku, Rwanda, c'est la mission base aérienne à Goma, Rwandais. Aberi Manakufa pas même 3 ans, Banda, Take biso Tilelo. Babonga Maki, 3 ans, l'anda histoire bien. Pour Rwanda, Take biso, Kakatanga Aberi Manakufi. Brrr, Mobutu Akei, 3 ans, Zalake Bele Banda, Bataka biso Tilo en 2021. Azalaki n'a besoin comme un avion de chasse. Non, c'est que vous comprenez Mboka Wanate. Biso na Congo, vous avez besoin de aider Bisoté. Na armée na besoin de besoin il y a armement fort. Ba pesa ba nini ba soda na biso ba congolais équipement sophistiqué a fouti ba mo bien. Ba longo les filtrations dans la kati wana mais va tout parti. Na lobby hein. Mamadou Ndala aningisa na est kuna est-ce qu'il y a une armée a une armée mani. Hein? Vena biso mbuza mabe a beta kuna armement ya lagi nango. Est-ce que beaucoup comprennent des philosophies wanate? Merci mingi na bandeko na nganyo suba landinga na direct oyo. Ndeko na bino mettre chura mboma na zaki na en plein travail na boulot mais na penser na solo na bino pour na koyesa bino que tous les seuls survivants au tout le monde à Congo et à Mobimba. Si on fait pas quelque chose, si on bouge pas des lignes, ceux qui t'ont mis que ça est fort et collectif, il y a tout le monde. Quand on vers le même sens, les mêmes directions, ça sera l'histoire. N'est Palestine et les Israéliens, Batonga et Panama, mais il y a Palestine tout entière. N'est pas Colombie et Zoleka, n'est pas Tchaïba. Et comme la bisoté. Merci, merci, Bato, soit contact na direct. Partagez direct, partagez en haut partout. Et ça qui juste ma petite réflexion. Maître Tchourambo Malembata, 130 kg, 2 mètres de taille, un sportif averti, les réfléchis. On peut voir les choses autrement. Bas sportif, tout le monde a un muscle en zoto, tout comme un muscle à cerveau. On peut raisonner plus. Merci la maman de 5. Maman de 5, Carmel et Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris, Peblessing. Merci mingi na bandeko suba landinga de partout. Denis Marcos. Base na ya Hollande mbote be na Hollande bato so liba mona na Hollande comme maka tuna Denis Marcos Filo kitoko mbala moko ko mona base na biso Hollande dino subonze mona na Allemagne. Merci mingi pona yo, merci mingi na BBC Fungula na Louvière, merci mingi na yo, merci mingi na Meka Kenza à Toulouse, merci mingi na Levier Uchu na Tour, merci mingi na Safika Yumba Londonien moi na Londres Moussoaï la Gokola, ça fait quand même vrai chéri, où met la place aux alliés. Merci, Mingina Mandego, sur la ligne de partout. N'ayez que vous partagez à mon et vous les capez la chaîne Moussoussou. Ndekonabino, une petite réflexion pour moi. Vous êtes les seuls survivants de voir le Congo tout entier. Naasi, Mikolo et Goya, Boutika la Romona, moi c'est l'histoire. Moi c'est Kakitoko, merci Nayo Gelon Gindola Mote Minginayo, merci Mingina Adomo Licho, place vos équipe Mobimba. Merci Mingina Congolais sous Balandinga, c'était juste ma réflexion. L'imbattable Chulamboma, 130 kg, 2 mètres de taille. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.